Taifa Jika TV. balandaka biso mokili mobimba na yebi ete bozali ebele pe bokozala ebele ya kolanda émission na biso bayebakenda sango bayebakenda sango esali mongonga ebele tosalaka yango te kasi lelo sango ya lelo ya bayebakenda sango ezali ya mawa ezali ya pasi ezali ya kolela moko ya bapanzi sango baye bapanzaka sango na media ya ligne na kombo ya Flore Makanisi autaki kotika biso uta mokolo ya lundi na ngonga ya 4h ou 3h du matin vraiment epesi pasi pe mawa tozali na lopango ya libota na ye awa tokoloba boye na bombani mo esika moko parce que moyen ya kotia ata ya kotia maloba ezali mwa pasi po bitumba o ezali kolekana awa ezali opesi mbwa boyi bande ko makambo boye ezali kosala biso pasi pe kosala biso soni kotala ko botama africain ezali pasi makambo ezali kolekana kana mboka na biso te ezali kolekana partout boni na Afrique soki moto akufi ekoma aka kendoki soki moto akufi ekoma aka makambo ebele botala kote bo mama na kote bo tata bitumba ya model nini wana elekani na kati ya lopango ya ba Flore Makanisi wazalaki moko ya bapanzisa ngwazalaki na kati pe ya ikirindika ezali komelaje ba Grace Tembo ezali ko Grace ko baneneya ezali ko sangisa ba Malika ba Kameli Odia bokolanda yepe na micro ya ndeko na biso moko mopanzi sango na biso ya media bokolanda yepe na micro akopesela bokolanda pe ba camarades ndenge ba koloba epesi pasi epesi pe mawa mingi merci mingi vraiment na ba kolanda biso pe ba kondumela biso ba ko commenter et ko sala biso kitoko pe ba ko partager et ko sala biso malamu ezali c'est une façon aussi ya ko aider biso musala na biso ekende liboso balobi ete bo sepela na biso tango tozali na bomoyi soki to ko sala musala na biso mabe bo komela biso ete musala na bino boko sala ngo mabe soki to ko sala ngo malamu bo komela biso ete musala na bino boko sala ngo malamu matondo na Nadia JV la femme selon Jésus-Christ la combattante na pesi mbote bipa yozali cameraman Fabrice Mande soda ya mampinga na pesi mbote équipe mobimba Jika télévision na pesi mbote papa FT bipa yozali na kwena yo na pesi mbote bongo na batutu o balandaka Jika tolanda nano image ya bitumba bongo to ya kozonga ezali ya koinde ezali ya kobeba opesi mbwa boyi e wana ezali bitumba ya kote bo tata na kote bo mama ezali somme abi ya za vraiment ba ici ça grave nkete boye na pokwa la moto samedi nango Grace Tembo pa yo benganga mère oyebite tala bobo ngabi problème a été après nous quand j'ai ko benganga mère to sangisa bambongo to keta Flore lundi tala bobo nazaki clair na no rakalo je suis no ranga moni na zabo na biente bino bokende ngano keta Flore na ndenge na ndina c'est Flore en tout cas bino kenda isinga mère problème isate et comme lelo na en fait dimanche to lali poto comme lelo lundi na moni ba 5h na appel normal numéro Grace Tembo benganga Grace ngamono na lala bien te mo ba douleur na ngape ya poto opération na zaina en tout cas lona sala vraiment bien son Grace 5h insistenga allo mais abanzi momo olela abi mère
nani atiki fleur atiki bi seigneur na yo raisonner ba vidéo ane sabat ba mona tsaka na TikTok mais alobe lo mo alobi mwana mama nzamba sunge uti na liwa opération munene oyo parce que ngato bopéranga bat batika lo yebate na uta na liwa makasi koleka nzamba mawa nzamba bofele akama wakati na ngabi fisanga labi nzamba bikisiyo mais mwana mama ça vraiment mwana nzamba ça il faut osambela rappel makasi ya pas makambo tout ça là il faut vraiment osambela ngana oleka na opération de 12h à 17h labi ngana mwana la kana mwana nzamba mwana etike na ibo sala bat mabete abise ça tout ça na to ba bisinga mwana bi flow yo lo balanga nzamba bikisinga ebongo yo pona ningte phrase wana ezongela ngana ba image nzamba zo molimo na ye akepe mise place ya kimia parce que asaki film malamu taleka kibiso na malamu ko fleur azate babane ko finga ba traiter na ba façon tout abane ko la ngote azaka so ça na problème abenga kanga mona mama na ko kate attendez ngeni edaka ikutu bande ko ne ba moninga ndoko mangala ba WhatsApp ne so atinga mama social parce que ayebe na ndo partager na ye malamu na mabe azaki mninga moko alika biso nyonso mtamalamu lokwa yazate mutakimia lokwa yazate asa la biso ba service mo biso to ko sala to ya ko tina biso to sala o même si to yebisi asala ngo bolamu aidanga trop soutenir malade nanga ayaka ona udana sokwa flotika nga mona o sokwa nga point pangu sanga kazong sabo parmi batinga nga nyonso nsamba ke bomba e place malamu bandeko baza na Belgique ya Flore mama Anto Aluta Antoinette baza na Belgique je crois ba Hollande ngai na relation ya famille ya Flore bandeko ba na poto na Belgique ero ba ko kate mama Anto Antoinette Aluta ba otala biso ndenge Flore lelo atiki biso toza na résidence na pose wa na makongia telo ke lekil biso ba si biso ki déjà bandor bela malaria à côté kuma ba bombi boy bisa batute muta informer batutu et ça Benji parce que Benji biso tuto ebi relation bazaka la mona Benji déjà famille salamaka Benji on peut oui on lo bazana Benji ndem t'expliquer biso ba bomba maladie ya Flore parce que sous biso on met biso c'est toi qui lelo sous Flore azalaki to linga na biso to zoyer to tamsuna basali na nzambe pour maladie biso zaka et le motikenga makasa libo Flore makisa taki muta batu nyonso Benji muta ebisi batu Benji muta ebisi batu lelo événement mo yuti ko leka awa na présence na yo entre les deux familles côté à papa na côté maman bazo bunda babundi penza c'est comme si il se cachait quelque chose ou il se cache quelque chose na liwa ya ndeko na biso Flore wana na koyeba te sama ba famille na ba famille nyonso ba problème yaka ezanga kate yaka na ndenge na baloba wana biso to lobate mais loko biso to linga to sala nde basaki camarade na biso na libanga to linga to longole to memela na cinquantenaire voilà biso to linga to sala yango wana Flore asaki mutu ya batutu bande to linge to senga na bato balinga biso bato o batala biso c'est par la biso na Flore na batutu mo ba aide wana e ko sunga biso parce que famille zaya 4 obabi otie le cas babiso ba mais faut la vérité ça famille a richité famille ya ba Flore famille a richité famille ça le comme ça to londenga Carmen o na lobaki bobola lelo sunga Carmen o na tiezo likolo famille qui a la mutu bolelanga parce que nous a des cicatrices s'il vous plaît tu vois comment on a image au étambo na réseaux sociaux yo en tant que chroniqueuse au lobani au débat image batu babundi a les deux familles c'est ça ya famille bon ba yebile pourquoi pona nini eza mabe nous avons les mêmes jours à côté na kati ya mort ba bitumba famille sous basa na problème ba ke ko sala en privé ba arranger on se comprendre ba tout ba yoyo ba tiki ba misala ba biso nyoso na ba pasi tina za bonana douleur mais ce qui na ye na sala ngo pona Flore na zava mabino so ndo bozana pe boyo yeba eza pona Flore bolamu les familles sont besoin de problème entre bango na bango biso to na ba problème monate parce que souvent on a besoin de bêtises biso to za ba bêtises mais to sala ngote nzamba pesa so moté ya makasa pesa biso kimia bata malamu pe basunga biso pour makoki photo la vérité makoki exact. OK, merci. Donc Léonore Yopé nani pesa message pour lobby to bando tourner mission pour na champion Edingo Moto na ngenge ko aza gravement malade à un hôpital tant aussi ici émission ngana yo au betelenga li solo ya Flore donc il faut qu'il ta la Flore
lelo naoka nde bosola bino nyonso na groupe ensemble mais lelo noki flore atiki biso ntango nobeta liso naomona okake eza maladi flore akontinue ne vi na ye moninga na suka ngai moninga na suka flore abela ino malaria akota hôpital mo awa bazosaki bamai ya kinini oyebi makambo na ye nyonso voilà bazosaki bamai ya kinini après ayoki ne bien mais ezalaki so oyo otaleka na ndako okuti kaka olala ah merde nakokoka te merde makasi eya te mais so nga na ye omona na motive mwa ndambo asukoli totia biso bakiti nde tovanda comme d'habitude libanda après ye okoma semaine oyo esili te okuna nabenge nazwi ete après akapeli nga na whatsapp abina nga naye contrôle na lemba bakangi nga na lemba na lemba kote na bikote école masamba nazwi moto na ye tofandi wana natumboli ye nazongi nanga alekisi un jour ana mosusu eleki jour mosusu elandi na ye okende boye nalingi nakota bayebisi nga bino kokota te bazopekisa bato bakota navai nanga libanda okisi bapesi fo alala azwa ripo baopekisa bato bakota navai na libanda ba 14h nayaki na ba 14h ti ba 17h moi namoni alamuki avandi ntango avandi wana natuni olia alobi nasile babiloko alie c'était le samedi ou l'autre lundi nakei kuna banda 12h baboyika comme d'habitude baboya bato bakota o docteur aya boyi bato bakota nasali fort na faufile na koti ntango na koti namoni nde namonaki wana yolala nabenge na eti kota mutu ngabi flore atomboli miso atalinga nakuna oloba nde na maye miso na mwa mama osanga boye po ani nini abaluselo mpanzi nayobimanga nabimi nanga nde toyokanaki lelo nayobenga olobi malika ayobenganga yebisa biso na situation flore ya ndeni mpo mama bango bakoma olianga flore ya bien te ngam na kota akuna abien te estakambaka na biso za kitoko te nde malika abina totiana bambongo oyo ekomonana lelo na 18h tokende nango kuna tobai lelo lundi na 18h nga nalali na ba 5h namoni apela malika naboyaki na bino oyamba te ale nayomona grâce te mwa yobenga nga ndando yebisanga fleur akufi martin na makasi te camarade nanga ni camarade nakini na vie wana na makasi te tosenga bayo batala biso fleur asepelisa bango na bémission na façon de dépenser akimwa na malamu asena bolamu ezebele nzambe fala tala ta bolamu na ye mais to lobani eza bolamu ya mukana nzambe totika okana nyonso maboko ya nzambe bato fleur asepelisaki asungaki basunga mpe biso oyo ekoli biso za famille presse ndeza ndenge merci mande bauti komona yango na utaki koloba makambo ya boye kopesa biso pasi pe kopesa biso mawa mingi na motema kotala makambo ya boye koleka na kana ba famille na biso e koleka na kana mabota na biso ya boye komona pe tango moto azalaki na bomoi moto akosunga ya azalaki te moto akotanda ye loboko azalaki te bango nyonso moto na moto azalaki na kwena ye o alobi azali mwana tata mwasi tobota mine libumu moko te me kasi tango liwa ye nde tokomona kote bo tata na kote bo mama bakobunda eloko nini moto azalaki mokolo eske bokokaki kofanda esika moko te boyokana bosala lisanga ezali makambo ya mawa pe makambo ya soni pasi pe mawa mingi lobi journée lobi ezalaki journée moko ya mawa mingi bato nyonso bazalaki wana ezalaki journée moko ya esengo te parce que makambo elekanaki wana ezali makambo ya bosoto soni mpindo moya koloba ezali te kasi bayeye atambolaki na bango bayeye asalaki na bango mosala esika moko bazalaki wana bapeselaki pe na mikro na biso ya bakenda sango bapeselaki pe na mikro ya Fabrice Mande bapeselaki pe na mikro ya ebele ya bapanzi sango bazalaki wana epi mabongisa ezali kobongisama na yebi ete media ligne ezali na ba département ebele na yebi ete bazali kobongisa lolenge nini bakokunda ndeko na biso avec honneur tingonga oyo tokoloba nzoto ya moninga na biso to ndeko na biso tosala na mosala moko flore makanisi ezali na morgue ya mabanga kuna na yolo. Donc cela veut dire que bako bunda ba bimisango na morgue ya mabanga ba memango na cinquantenaire ekosa malamu biso moko toyebete morgue ya mabanga eza mokie ezaka pe na balabala ekoza mwa pasi kotalete mopanzi sango baninga ne baye kotala ye bafandi esika moko te bazali kopanzana ekoza malamu te bino pe bokolanda biso bolingi bosunga bo contacter ba numéro o ba kotia bato po bate bato ba tsunga batia likanisi. Merci beaucoup Fabrice Mande mema biso na suka ya parti na biso botala maleki
to ba témoignage ya baye bazaki na bango na pesi bino bato matondo mingi bino bato bokolanda pe bokotia ba commentaire ekosala biso malamu mingi merci beaucoup.